Triste histoire, lisolo ya mawa, lisolo ya pasi, oyo lelo toye kukabola na bino. En tout cas, toye kusala analyse oyo, po lisolo oyo, epesi biso pasi, yango toye kusala analyse oyo, elongo na batu nyonso o balandaka Irsil Botelo TV, elongo na batu nyonso o bataka matoi na bango, pona kolanda biso. Mbote bandeko nyonso o balandaka chaîne na biso, mbote isika nyonso bozali. En tout cas, bonjour, bonsoir, yonde okoyeba, okoyamba nini na oyo okotala émission na biso. Bandeko nanga toye na analyse oyo likambu nini oyo ezoleka entre Cardozo na Vini. Cardozo abomisi Vini likolo ya kindumba, donc abomisi Vini likolo ya bilula lula, abomisi Vini likolo ya camarade na ye moko. Epesi pasi liwa ya Vini, epesi mama Étoile pasi liwa ya Vini, epesi Naomi pasi liwa ya Vini, epesi Ronel pasi. Et après liwa ya Vini, Cardozo akomi koluka na ye abala lisusu camarade kaka ya Vini. Abomaki Vini pona camarade ya Vini, alors mimika bongo pe kuna aboy ekosuka wapi. Bandeko nanga ekosuka wapi, lisolo oyo eza lisolo moko pasi, histoire oyo ezoleka vraiment na Bellevue Kandi TV. Donc na Bellevue TV eza histoire moko ya pasi mingi. Masolo oyo tomona lora ba théâtre eza masolo oyo ezosalamaka na ba vie réelle bandeko nanga. Masolo oyo tozomona na ba théâtre eza masolo oyo ezosalemaka na ba vie réelle. Donc epesi pasi makasi komona Vini akufi atiki mama na ye, komona Vini akufi atiki bandeko na ye. Vini akanaki kokufa te me akufi kaka boye likambo o bandeko epesi pasi pe mawa. Mbote na bino esika nyonso bozali bandeko na nga, soki eza mbala ya liboso okoti na Irsil Botelo TV. En tout cas, soki eza mbala liboso osabone, o commenter, o like, o partager, ozala malamu mingi. Bandeko nanga likambo yo ezopesa pasi, bandeko nanga likambo yo ezosala somo, bandeko nanga likambo oyo ezopesa vraiment pasi makasi. Lelo na ba vie ya bato tokoma omona makambo susu ekoma kosale makaba makambo totalaka na ba théâtre, yango nde makambo oyo ekoma mingi kosalema na ba vie ya bato. En tout cas, histoire oyo eza histoire moko eza facile te, eza histoire moko ya pasi, eza histoire moko ezosalema vraiment na ba vie ya bato. Eza makambo oyo ezo régner surtout na ba famille, surtout na ba couple ebele, surtout mingi na ba mabota ebele, makambo oyo ezo régner makasi. Lelo tozo tala kaka ba théâtre na biso, totali Bellevue, totali makambo eleki to seki, mais en réalité eza makambo o ezo komela ba foyer ebele. Eza makambo o ezo bebisa ba mabala ebele. Kotala Cardozo lelo atikali o atikali wana, atala kite ekosuki la ye ndenge nini. Cardozo lelo abomi mobali na ye moko o azaki bongo Vini. Abomi mobali na ye moko pona kolula camarade ya mobali na ye auti poto. Kombo kaka ya poto wana yango etindi Cardozo aboma mobali na ye, aluli camarade ya mobali na ye po azosomba bandaku, po azana ba chantier azotonga. Alors Cardozo aluli camarade ya mobali na ye, abomi mobali na ye po alingana na camarade ya mobali na ye. Ayebi te tangu ya abomi mobali na ye, eloko Cardozo abosanaki mobali na ye azana ba famille. Tangu yo obomi mobali na yo, oyebi te ke mobali no ana ba famille, kolela ya mama Étoile. Mama Étoile lelo soki aleli, est-ce que kolela wana ekozongela Cardozo te? Est-ce que Cardozo a pensaki ke Vini ana famille na ye? Est-ce que Cardozo a pensaki ke Nzambe na lola pa omona ye? En tout cas, histoire moko ya pasi bandeko, epesi pasi makasi, epesi vraiment pasi lisolo o toye kobetela bino, epesi pasi bandeko nanga ba théâtre o to négligeaka. Ba théâtre o lelo to négligeaka, yango nde ba théâtre oyo masolo o ezo salema na ba vie ya bato. Lelo to comment on néglige otali théâtre, néglige otali théâtre le bia eza non ka théâtre. Ba te belé ba comment boy otala théâtre, ah non ta nanga te ba théâtre buzo ba wana. Or ba théâtre o to zo néglige eza makambo ezo leka na ba foyer, eza makambo ezo détruire ba couple belé. Eza makambo ezo détruire ba mabota ebele bandeko nanga.
soki toke na kote ya Gingombe na Gesho okomona ke eza makambo o esalemaka nango esalemi baza kutu babaleli na famille moko mais eza makambo musu esalema na bakamarade lelo bakongolais o na babana bapays étranger bakoma oboya kopesa bakongolais bacoopération musala pourquoi aozana musala abengi ndeko ne congolais apesi coopération musala mais ndeko wana akobalukela ya kobeta e 6 na musala kuna balukeli ye omona o apesaki ye musala balongoli ye musala aliye a remplacer na place ya moninga eza makambo ezosalema eya makambo esalemaka na monde ya bacongolais tokotia kutu bacomédien te mais futo tia bacongolais en général eza makambo ezosalema Belleville Kanza osala bateatre moko epesa leçon bandeko bateatre kalizaka bokoti boleli bokoti botali bocomprendre ata histoire te bande bandilisi suka mais bateatre na biso lelo ekoma okoti ozocomprendre ozolanda histoire ozocomprendre nyonso ozocomprendre kitoko bateatre na biso lelo ekoma bongo. Félicitations na équipe mobimba ya Belleville TV, en tout cas félicitations équipe mobimba ya Belar TV, en tout cas nzamba lola abakisa bino lisu mayele makasi nzamba bakisa bino mayele bo continuer kosala o bozo sala wana kotala mama étoile ndenga zolela epesi pasi Mama Étoile leli lokwa mutabungisi mwana na ndenga solo. Mama Étoile leli akoti pena na film aleli. Lelo Cardozo esika kei. Eske eko simba? Eske lelo Cardozo ako regrette mobali na ete? Eske lelo Cardozo ako regrette te pourquoi abomaki vini? Pourquoi na pe déjà mimika bonga bandi déjà kotele melaye? Est-ce que ndenge mimika bonga kombi déjà kotelemela Cardozo kopa Cardozo est-ce que kopa ngo eko simba Cardozo azolinga mobali wana po ashina embonga poto te to asala ndenge nini makambo obomona ba théâtre ming esala mape ming surtout na ba via ba comédien na biso ya ba comédienne na biso pardon ba comédienne na biso azana mwa mobali na emoko boye ana mwa chérie na emoko boye mais tanga koyoka o mwa tonton mo bwa utaki poto aye abwaki si mobali na ye aboyi mobali na likola libala poto mabala poto lelo zo bebisa baba mibala poto lelo bazo bebisa basi ebele kaka pona mo wana poto bandeko na biso basi balingi koyoka kombo poto te bandeko na biso basi balingi koyoka kombo poto te soki bayoki kombo poto komi moteme komi kobeta mbangu wana misu komi lokola mbwa moni matokolo eza bien te bandeko basi poto eza nango ka poto eko chanja d'ailleurs poto eko sila kate bandeko nanga lelo combien de ba fille o basakani na bango likola ba mibali ya poto mobali musu na poto ozana mwasi na ye azane nini marié aza parent azana bana na ye na ndako ana mwasi na ye makam nyonso me aoyaka kana kini bo akutani kana yo ayo po lengi ka poto azala koko to lengi poto mikabi lokola mbwa Omikabi, tala lelo Cardozo a perdre mobali na ye, likolo ya envier tonton Blaise, po tonton Blaise a uti poto, po tonton Blaise a otonga ba chantier, abosani ke babandaka na vini na zéro. Abosani ke lelo po vinya koma ndenga komi wana eza po babandaki na zéro. Cardozo abosana ki nyonso wana directement alingaki tonton Blaise ami pesi voire même camarade na ya pekisiye mais Cardozo ami pesaki abomi mobali na ye eza ma bandeko basi ba histoire auto landa na théâtre topra edo ete ya kabiso to tiaka ngona misala otali théâtre moko bo otali histoire moko bo ete ya kapeno ozwi pena lisolo moko ete yo lobi te lisolo o ete inga makasi na omeka lisu eloko sona zaki na makaniso se eloko na omeka osala ngote bamakamto les oteya so toke na ngambo Belleville alinga ko sunga ndeko na ye so toke na ngambo Belleville asala ki po asunga Aziza Belleville alinga ki asunga mobala ndeko na Belleville lela epa ya Gesho pourquoi lela ki epa Gesho pour que asunga kaka mobala ndeko na azwa musala mais bomoni oye komela ki Gesho nani Gingomba zu musala asali effort balongola Gesho na musala lelo bakomi koke kochola Gesho koke kofinga Gesho eza makambo esali makala famille toyaka na ba analyse théâtre pona ko atira ka ba attention ya bato ebele
toyaka na ba analyse ya théâtre beaucoup plus mpona kofungolaka ba mémoire ya bato bandeko na nga yango bomoni toyaka na ba analyse ya théâtre toyaka kosala ba analyse ya théâtre po tofungola misu monde eza déjà mabe tofungola misu monde eza mabe okoenvie loko moko boye okoperdre balobaka okoperdre nzokoli okoperdre likelele nini nzoko likola likelele lelo Cardozo a perdre nzoko likola likelele est-ce que bolingo ye na Blaise et osimba est-ce que Cardozo se retrouver na balabala te soka se retrouver na balabala akoluka ko regretter vinité ako raisonner vinité bandeko totikaka koenvier nyonso oyo engelaka ezalaka hors te la famille nyonso oyo engelaka ezalaka hors te lelo bana basi tokomosala ba n'importe quoi likolo ya koenvier lelo bana basi likolo ya koenvier vie et baby combien de ba filles o ba baby si ba vie na bango combien de filles o ba bomi ba vie na bango likola biloko ko lula oza na libala na yo mais ozo envier mobali mususu oza na libala na yo mais ozo ko envier mobali mususu mobali wana oyo ozo ko envier est-ce que oyebi source ya biloko na ya za nango oyebi source ba bien na ye lelo mabala boni ekufa bana basi likola ko envier mabala boni bana basi ebele ba perdra ba mabala na bango bana basi ebele ba perdra ba vie na bango likola ko envier bana basi ebele ba perdra ba relation sérieux likola ko envier relation moko oyo ko aboutir na eloko te likola ko envier molimo matérialiste donc boto de moi bana basi mingi baza ba matérialiste donc oko zo idée te likola ko envier ba bien ya mokili olundimi obwakisa mobali na yo likola ko envier mobali wa uti poto o aza munene o azabwe obwakisi mobali no bite nzambe abongisela ki mobali oyo za na ye makambo wana zo régner belé na ba mabota comme lelo basi bakoma obalaka po amonaki voisin abalaki po amonaki camarade abalaki po amonaki intel abalaki tika ye pe kaka bala ale ye pa bali ale miso komika epa ye pa ba biso ke so bali papa mama kanga miso surtout mu pepe o ezo ya mingi na ba nouveau ba ba maria touroyo ba mama na biso akala babalaka basalaka ba ezaka teke o shwa nange ezabwe balingaka o motema elingi mobali o motema ne tuti babalani me ya lelo ekoma kaka ozana mobali obali mobali abimiselo mbonga bali yo me yo komi konvie ya mulai mobala mukusa abali yo envie ya mulai mobala mulai abali yo envie ya mukuse mobala munene abali yo envie ya mukie mobala mukie abali yo envie ya munene eza kutu parfois mobali wana va bala wa souffra ki abimisi mbongo na ye abali yo me yo ye na libalo komi kotala mibali mususu po monaki iPhone combien de bana basi o ba sacrifier ba vie na bango likola iPhone po sala ba vidéo na TikTok po ba mona ya zwa ki téléphone ataki na miroir moi 4 michu wana iPhone e mona na ki na miroir combien de ba filles o ba sakani na bango likola ba iPhone vie appréciée vie à convier yango bomoni ba ote ya biso pa belle vie kanzi eza ndeng moko na o ezo leke pa ba gesho gingomba bande kwa envier gesho depuis kala gingomba bande kwa envier gesho depuis gesho zaki na musala ya zaki na musala te yango na tangu ka muninga beteli ekop na musala balongoli sie musala motema mabe ya congolais bino botala ka théâtre botali ka théâtre boseki ba théâtre o eza mama na leçon de vie. Parfois totali ka toseki na biso mais ba théâtre o ezaka leçon munene ya bomoi eza vraiment mama na leçon de vie ba théâtre o bomona totala o eza leçon makasi makambo ekomela batebele na vie tomona ki tangu vini azaki na bomoi bomona ki o elekaki entre vini na entre Cardozo na mama vini eya makambo esalemaka eza makambo esalemaka
Ça fait mal, eza pasi. Donc total kotali théâtre moko tali théâtre moni pena makambo eza kana vie réelle et pe ça pasi. Total ba théâtre boy et ya kabiso. En tout cas, ceux qui n'ont pas le théâtre, te kende kota la Bellevue ou choko ta nef nango donc beta ka Bellevue kanzi. Do beta ka Bellevue TV au mona ka théâtre liboso wana. Bandango bandana 1 Hollanda théâtre oyo. Eza leçon munene. Eza théâtre oyo epesi batu leçon, epesi batu notion ya vie. Epesi batu leçon makasi. Vie eza facilité. Vie eza facilité. Batebele ba bebisa ba destiné na bango. Likola bilanda landa bilula lula biyoka yoka bimona mona. Batebele ba bebisa ba destiné na bango. En tout cas, merci beaucoup na Bellevue Kandi, merci na équipe nyonso. Nzamba mona bien en tout cas Cardozo mille esprit, bravo kende toujours liboso. Nzamba lula azali longo na yo joto kena tonton Vini en tout cas wow. Bo kende toujours liboso mama étoile en tout cas nzamba mona yo Bellevue Kandi la patronne nzamba bakisela usu mayele. Tobenga ka Poutine na tin en tout cas nzamba lula abakisela usu mayele ya makasi apesa yo sagesse pe intelligence ya osala musala na yo lolenge kaka ozo sala yango gesho kuna pe wow en tout cas nzamba za longo na bino Sylvie Eseka Junior nzamba Junior Lusaulu nzamba za longo na bino Gingombe donc bino nyonso soto yekota mama Milo na mama na biso ani kuna lisusu opesi mbwa aboyi en tout cas nzamba za longo na bino protection nzambe zaka toujours likolo na bino nzamba bakisaka ba mayele belé likolo na bino po boyaka lisusu na ba théâtre oyo eko fortifier mokili boyaka na ba théâtre oyo koteya bato soki ezalaki na mutu moko alingaka sala mobali na ye boye grâce ya likambo ayoki pa Cardozo epesi ye pasi amoni suka na ye ndenge kozala aosala yango lisu te. Aosala yango lisu te. En tout cas epesi pasi makasi. Merci mingi na équipe mobimba vraiment ya Bellevue TV. Merci nzamba lola amona bino. Bandeko nanga toyeki na analyse na biso concernant théâtre oyo ezoleka na Bellart TV. Soki eza mbala no ya liboso okoti na Ursule Botelho TV, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager et au sala malamu mingi. Mbote na bino nyonso bandeko bolandaka biso bandeko États-Unis en tout cas nzamba zala na bino bandeko ya France bandeko ya Belgique bandeko ya Sénégal partout au bozali tant nazolo ba Sénégal nazomona directement Linda Bukulu depuis Sénégal en tout cas nzambe azale longo na yo princesse Allegri ya babizu na yo esiko zali nzambe abatela batu nyonso oyo bolandaka Ursule Botelho TV batu nyonso oyo bozwaka temps ya kolanda Ursule Botelho TV nzamba lola apambola pe abatela bino en tout cas moi liloba pona Cardozo soki vraiment olandi émission na biso tia moi liloba bien pona Cardozo teya ndeko mwasi teya ndeko mobali oyo akokota na commentaire na yo ezala vraiment mateya mingi po na ye kolinga te commentaire na yo ezala shit ya libaku po na bandeko mususu en tout cas tia commentaire malamu oyo kopesa mutu mususu leçon na likambo oyo alingaki asala. Merci beaucoup wana tokutani à la prochaine occasion. Bisous. Bye.